Toujours le bango butumo itongo pourquoi? Soki ndeko Kabila kanisa qui était à défi saki Tshisekedi kiti wana ya bokonzi pour la 2023 zonga akozonga ka mokonzi te o na mboka oyo wana ezali ndoto baba biso toyiba réalité ya jekamini wana po batata na biso basana ba jekamini wana bakoko na biso basana ba jekamini wana toyiba réalité ya jekamini wana toyebi ete mbongo oyo bakotonga ba immeuble mbongo oyo bakosakana na mboka mbongo oyo FCC akosakana nango mais ni bongo mbe ya jekamini la jekamini c'est une vache laitière du FCC yango moni bakotia miso baza kolinga te moto biso akota na gestion wana bayebi ete babomi mboka babomi jekamini à l'époque jekamini etonga biloko ebele na faire il y a 200 millions. Oyebi que Albert Yuma nenga yinengo yako sa ben compte FCC. Il a été nommé par M. Kabila et pas à Mouté FCC. 200 millions de détournement à 200 millions. Mais oui, il faut justice ya mboka tala yango. Costa Mutamba yako lobelo konini. Yako lobelo konini. Akolobelo kote wana za ivresse de lait. Eza moi ki zunguzungu ya PPRD mute ko sala indengwana. Ya ebelo kote. Parce entre Costa Mutamba na Georges Kapemba il n'y a pas match. Mboka Albert Yuma zali PCA no maki PCA. Kasi bato FCC baboyi pamba ete bayebi ete soki mutu sa kote na kati wana bakoyeba vérité pe bakoyeba kimoyibi eza makasi oyo basali pendant 18 ans. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Katelinga pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misuma? Ah, katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesa meli na batu nyonso. Employé, ton non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, donc kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mpe kormia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga. Ta santé c'est ta vie. Balandia Congo France boy malam na kati ya tranche noto sola ko etalima sola politique ya mboka Congo lelo vraiment tozalina analyste politique ya mboka Congo moko ope bosenga ngai nazongisa e boyebi atake ko bakima posé papa Molière Melissa bango pema ma lelo eza le 30 décembre 2019 une année déjà tokendaka na belema ponami ole tokomi kobenga alternance oto ebi ete mokonza mboka Tshisekedi ba votaka to pe mwana mboka Martin Fayulu ba votaka ba candidat mususu pe ba votaka bango pe na mokola le 30 décembre 2018 et de cela une année yango le to koyeba ko sola pe vis-à-vis ba question d'actualité moins belé na invité nanga ya le bonjour. Bonjour Ndeko Margot. Merci pareillement. Bato ba habité ezanga inde copie, yaza premier vice naza deuxième vice-président ya bureau intérimaire na MLP parti cher honorable Franck Diongo. Ndeko Opi Mampuya. Merci. Depuis Mampuya, il y a décidé bientôt là une année depuis to vota ka to kendaka na élection to kaka ba machine ezikaka élection ba lobaka ke o machine à voter ça ce qui ndenge nini lelo une année message ni vraiment to analyse ni okiko sala durant une année oyo mokonza mboka vani na ngwende na. Merci beaucoup Ndeko Margot. Ya liboso na kopesa bonne année pe ba meilleurs vœux na bandeko banandaka biso. Omoni na yebsako chaque fois na lobaka ete tant mokonza lobaka ba ete la vérité n'a pas besoin de béquille. Vérité ezara na posa ba béquille te. To lobaka ete Kabila akokende vouloir ou pas. Tango honorable Franck Diongo azobunda combat pour l'alternance oyo. Tango honorable Franck Diongo azokota koti prison. Tango le temps moyini bazolinga ba bomaye. Tango l'état moyini ba juger injustement na Cour suprême de justice Yozalaka Ndeko Margot. Ezalaka pour une alternance.
lelo tomoni mapona mesalamaki atako mapona meyango et même pas kendaka te parce que zaka crédible te to bomba te ko loba yango parce que mona ka été o bazaka na kati seni wana bazalaka be bato ba la volonté ya ndeko to encore l'état moyini Joseph Kabila kasi tolobi était oyo et salami eleki pamba était élection oyo te bezaka élection malamu te pamba était même na kati ya parlement o abengi parlement abengi ba députés nationaux bazalaki bato oyo ba nommé ba ko nommé tout le monde va sénateur ba nommé ko nommé pamba était Kabila à cette élection oyo pona ba intérêt na ye pour récupérer ce pouvoir kasi lokola nzambe za nzambe nzamba azu maele na ye a confondre yango ya kanisa lokola ya confondre yango pe bazui président Félix Tshisekedi ba bimisi na kati seni ba bimaki comme président ya république ya RDC pamba était tondimaki yango parce que la Cour suprême de justice to Cour constitutionnelle ce que pesi déjà nini pesi déjà résultat nango bondimango parce que yangonde ezali et sengami po pesa ba résultat ya mboka na tango élection pona ngako loba ete alternance oyo et salami tout d'abord félicitations na président de la République son excellence Antoine Félix Tshisekedi pamba ete alternance oyo FCC ba candidaté ezali cadeau eza cadeau te bamsu ba le karbate ba bakeza ezali cadeau te ezali prix à payer pamba ete na ba alternance na mboka oyo ezali ba honorable Franck Diongo bandima ba payer ba prix ils ont souffert dans la chair ba Moïse Katumbi Chapwe ba kenda ba exil ba bundisa régime ya l'état moyini et ça même Tobo yate même le président Martin Fayulu c'est parmi les bateaux oyo ba pionniers na kati opposition bazali ko bundisa régime oyo ba président Jean-Pierre Bemba Tobo ya ngote alternance oyo ezali eloko oyo peuple a gagné ezali kambo ya mototé eza prix oyo peuple a gagné alternance oyo ezali te ke bataki ba lo ba ngo ke non na lokutana ba ngo lo ba ke non voilà alternance oyo salami pona baba biso salaki non ezali président Félix Tshisekedi Antoine azwaki ngwende oyo po azwaki ba élection bazaki proclamer la carte ya cour constitutionnelle et puis de deux tokondima pourquoi parce que alternance oyo ezana bato bateki maki bateka kinzo bateka ki molimo na bango pour alternance oyo lokola ba Rossi ba Kapangala vous comprenez baza bato batena misusu ba kufa ba Chebeya bato ba bundaki po ete Kabila asala sous troisième mandat na été yango wana pona ngana ko loba ete tokozela ti une année ko kala 24 janvier wana tokopesa no bilan normal ya nani ya président na biso ya mboka son excellence président Antoine Félix Tshisekedi. Par rapport tokota na question d'actualité o ekangi mikolo yo eza détournement o tuko salama ya mokonza ya Jekamine Albert Yuma tomonaki awa ba nomination bimaka tomonaka ba chaka mona mboka baba kyungu bandeko na biso ya FCC ba telemenaka ba nomination wana parce que ba ebaka ete makambo ya mabe bombalaki kuna ebele nzambe pala la kate toko yoka 200 millions € ebungi ya mwana oyo mosolo ya l'état Albert Yuma a détourné mais tomoni Georges Kapiamba wa kambaka cage o le belaka makamba droit de l'homme à l'obité te poursuivre mwana mboka Albert Yuma mokonza mboka pa lobi il est prêt pour na ba poursuivre mwana mboka Albert Yuma mais Constant Mutamba a bien été acquis ko porter Georges Kapiamba plainte donc ba IFCC ba ko bomba na bango ba tomoni pe bande ko na biso akatang ba katangeze ba sali pe déclaration ba lobi été bazali makambo wana eza diffamation eza juste kaka pona ko salir mwana mboka Albert Yuma pona yo mwana mboka oyambi yango ndenge nini yambo ete na lo ba faut comprendre lo moko que l'état moyini a sali 18 ans régime ya Kabila et sali 18 ans na mboka et sali le côté oyebi que Jekamine à l'époque batata na bonne Jekamine à l'époque c'était le poumon de la RDC ils ont simba 80% à budget à Zaïre à l'époque la Jekamine comme on a tango ya na tango ma Zaïre tango Zaïre pe na tango Congo à l'époque il y a Congo tout comme Zaïre Jekamine ezalaki loko yo ezalaki lokola eloko eko simba économie ya mboka poumon économie ya mboka oyebaki bato bayo sarate oyebiki même guerre ebunda maka ya est d'époque ya Mzee Laurent Désiré Kabila mboka za uta mingi na Jekamine bayeba yango te Jekamine ezali ekomaki lokola vache laitière
et sika bako bato bakozwa miliki na bango ya bato FCC boyeba yango tago baye bazui pouvoir pona bango mise bwanki be na Jekamine yango moni ete Jekamine on est eloko a libosa fata kota na 200 millions wana eza eloko oyo FCC azongo lokola vache laitière na ye yango moni ete balinga kate moto msusu akota atia miso na kati ya makambo ya Jekamine bamba ete kimoyibe osa manata Jekamine eza ya grave pe ya solo pourquoi parce que FCC azo boma abomi ba ko lia monga Jekamine na ndenge moko ya désordre mokonza mboka mona ki ete le président Félix Antoine Tshisekedi na bolingone ya mboka ta posa redresser mboka bamba ete bomoni ete azongi si ba institution financière nyoso tout ba so o yaki banda ya moko ba banque mondiale ba FMI azongi si bango tozongi ba relation pourquoi parce que po ba yeba ko surveiller ko yeba ko zala en franche cohésion na bato oyo ba ko gérer mboka na biso po économie ya mboka emata yango moni alobaki ete asala ki ordonnance asikalbi ete acha ba emosusu ba gérer Jekamine atie ba ko gérer Jekamine atie ba gérer SNCC pe na kati ba gérer Jekamine mo tembo la na yo moni yango ayala ba ki akosala na motonyo surtout pour na paix unité ya mboka Albert Yuma zali PCA no maki PCA kasi bato FCC baboyi pamba ete ba yebi ete soki mutu tout ça côté na kati wana ba ko yeba vérité pe ba ko yeba kimoyibi eza makasi oyo basali pendant 18 ans na faire il y a 200 millions. Oyebi que Albert Yuma nenga inengo yako sa ben compte FCC. Il a été nommé par M. Kabila et pas à monter FCC. 200 millions détournement à 200 millions. Mais oui, eza biloko oyo, il faut justice ya mboka etala yango. Ndemo konza mboka bia tika ndegi nani Kapiamba. Alobi ete batana justice nécessairement ba personne justice et sala yango parce que était même les bateaux et les bandes, la solution réellement justice n'a pas droit. Et la justice c'est juste. Tout le monde déjà appuie déjà à États-Unis. Mais justement, pourquoi? Parce que tout le monde y était. Tu le droit de la justice en boka oyo. Tu pèses ma boka la justice, justice ça t'a la yango. Et à partir de là, on a même les bandes en boka baoye parce que justice ne sait pas mal muto mabe. Parce que bas juger yango mabe. Et que le roi message na bato akanyaka. Tu ebi ki na kata justice wana bato Kabila bazali wana. Bato Kabila tia bazali wana. Kasi ba pesi bangonde examen. On eza wa examen de conscience. Ba sala musa batala yango. Soki basali mabe, même image ya mboka na dit c'est baby. Bamba bato ebi ki image ya mboka, image ya justice na mboka na bisa ko beba. Ba ko kipe ko sala, ba bongisa yango par rapport à ba dossier contentieux o eza na kata mboka awa. Georges Kapiamba abi mabete. Bamba ete mutanda ya mboka te. Mutanda ya za jeune politicien. Wona za kizunguzungu ivresse de lait. Asa nango wana. Mutanda ya beloko te. Mutanda Costa Mutamba ya kolobeloko nini? Ya kolobeloko nini? Akolobeloko te. Wona za ivresse de lait. Eza mwa kizunguzungu ya PPRD mute kosala endenge wana. Ya beloko te. Parce entre Costa Mutamba na Georges Kapiamba il n'y a pas match. Biso to iba réalité à Jekamine wana po batata na biso basana ba Jekamine wana bakoko na biso basana ba Jekamine wana to iba réalité Jekamine wana to yebi ete mbongo oyo bakotonga ba immeuble mbongo oyo bakosakana na mboka mbongo oyo FCC ko sakana ngo mais il bongo mbe ya Jekamine la Jekamine c'est une vache laitière du FCC yango moni bako tamiso bazako lingate moto biso ko na gestion wana ba yebi ete ba bomi mboka ba bomi Jekamine à l'époque Jekamine etonga biloko ebele etonga ba cité lokola ma comment to mona wana ba Jekamine etonga biloko ebele mona mboka ba école ba nini et puis Jekamine ko pesa biloko la population na ba travailleurs na chaque le 15 chaque le 30 ngako ko nga saka na Jekamine wana mais pour na nini était Jekamine ça sonne parce que rendement à Jekamine rentabilité financière ya suma longa parce que motonio so c'est ça ko tami so wana pe vache et comme la vache laitière na bango eska ba ko za miliki na bango ya komela et ba occuper population sala kate bato ba sala sur le côté pamba ete ba ko ezena tamoko boy même ko futa bato ba ko futa bato de ya Jekamine te ba discours ba ko sala nyoso to wana au discours ya tel au discours tel au asali point de presse pour na Jekamine au Albert Yuma sali nyoso to wana eza ba mascarade to ebiete Kimoyi beza makasi na kati ya Jekamine pamba te bato FCC ba bomi 18 ans Jekamine pe ba nyo tika ngote pamba te wana ali vache laitière na bango oyo ba ko leka na TV lo ba o association katangese eza pona ko diaboliser Albert Yuma wana eza bato BFCC to yebi loko wana to yebi GFCC ba soki ba dévoiler ba sekena bango Kimoyibi ba lukima bato na bango ba pusana pembeni ba pese bango banderole po ba lo ba kotela bango to yebi wana biloko BFCC
tolobi ete justice asala musala na ye kamba ete biso toza na vision ko soutenir mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi pour remonter économie ya mboka pour ete vie sociale bato changer pour ete moto se retrouver ayebi ete comment expliquer nous avons un pays riche, nous sommes dans un pays riche mais la population est pauvre tant balobaka vivre yango na vie sociale na ye mais so ko vivre yango te bana ba ko sala ke bato sa vivre bloc wana te ezabe ba FCC yo ba contrat minier ba ko signer ba contrat tout so ba signer wana o population e bien ngote o gouvernement ebité tout na bango ba ko yebisa yo bazana biloko mabe ebele ba sali ACC yango to lobi ete cette fois-ci mokonzi mboka to sengi na mokonzi mboka atia miso na jekamine atia miso na jekamine et puis respect et ordonnance ya mokonzi mboka faut ko sala yango. Merci beaucoup. Par rapport toko tapé question d'actualité mon sousou moi la mboka Némi Moulania Oyazali coordonnateur à FCC par rapport à la guerre koleka na Beni Axel to ya les jeunes millionnaires Némi Moulania sali déclaration samedi passé à l'objet a sengi na bayu opposition na bayo bako diriger mboka ba pesa respect na Joseph Kabila Kabange po ya za moto ako tia kimia po andima ki alternance andima ki nyosabi un peu de minimum du respect bo pesa taille est-ce que c'est normal vraiment tokoloba ete soki eza na bato ba ko lobate na mboka oyo pamba ete soka lobe ko sala ba congolais pasi pe mawa eza ba Némi Moulania mais Némi Moulania pendant 18 ans mais bateau basali ba kajolé bateau na kati ya este bateau basali ete ba groupe armé fanda na kati ya este zaina ezande bango pendant 18 ans régime na bango guerre na este to bien que guerre on ezali complicité il y a FCC bana mboka y compris ba étranger bango basangani basali biloko a cessé baboti su ba groupe armé wana nyoso tu wana ponini po ba s'enrichir na kati ya bagere on mona so mo kate pona ni poki guerre ko sila te pona nini ndeko Margot foye bayango il y a des généraux qui sont là na kati ya guerre na kati wana oyo bakre oyo bakotomba ngolongwa te oyo bazo créer ba groupe armé en complicité na régime ça là 18 ans ya FCC wana comment expliquer mboka pendant 18 ans yo ko gérer bino ko gérer mboka botio ko zwa pété na kati ya nini wana maintenant on ne ko Félix Antoine Tshisekedi aye alubi tenga na lingi BP na ko tia pe koto ba lobaki yango abi na ndimi ko kufa po na tia pe koto o moni ne sala magite ba l'état moyini bato ba lingi mboka te ba silike lié pe ba ko tia ba kal de telle manière de guerre wana silate le lo banda ko boko mona ba ko tonga na Kisasa ba généraux ba ko tonga bandaka milai FCC ba ko tonga bandako iba étage bandaka minene mbongo ba ko tanga mituko ba ko tanga la bana bango ba ko tunda na poto mbongo utu wapi mais za mbongo ba minéré mbongo makila eza na bateau yo mboka i complicité na ba Congo na ba étranger o ba lingite guerre wana sila to yebi bango pamba ete soki Némi angolo balelo yasala ki 18 ans pour la nécessité guerre wana te pour ba yebi e bande la guerre wana ba yebi ne guerre ba yebi na cessé nini ba sala kapo guerre wana et silate kasi son excellence Antoine Félix Tshisekedi le quoi yazana pouya population azana pouya peuple pe loboka nzambe liko na ye et azana posa état de droit paix donc na mboka j'espère que paix wana avec Dieu et kozonga pamba ete ndenge mokonza mboka ko bunda ndenga ko mipesa pona pe batabe ni babika babonga pe guerre sila ekosila yango pe doa dongolo misoto yi bango pendant 18 ans basali oyo ba fournir ba arme tomoni yango na ka na époque ya 18 ans FCC tomoni yango omona ba ration ba soda hein ba ko pesa ba tuna ration ba soda msu ba ko zo yango ba ko longola yango ba ko tina minduki ba ko limsa minduki wana ba ko pesa ba tenia ba soda na biso ba ko pesa yango na ba ennemi ba ko lata yango tomoni yango. Alors, population, ça a député, population, ça a zobaté. Il y a koloba ete, il y a solobo. Non, aïe biblo kouana pendant du tout basali yango. Alors, toboyi batika excellence. Notre président Antoine Félix Tshisekedi Asana Moussa est très calme. Le quoi a posé sa guerre wana, peine appui la population, peine appui Yanzambe a reçu sa guerre wana. Vraiment, bah, à Est, il y a Beni, Goma, Bukavu, Butembo, Tozana Bino, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. À chaque instant, Tozo Chabino na Mabondeli, tu es bien été, bah, commis déjà na Souka. Moi, attaque, bako, babako, salo, beba, déclaration, bako, intimidé, bino, chaque jour, bako, bomarabino, ils ont été, mon konzambo, kabaki, azaki, aza prêt à koufa, pour être qui m'est kota na Est. Toko tape ngambo, pe moi, question, songi, mi balé, na comme n'a rechuté.
question moko songi eza guerre froide ekoleka entre INC na UDPS. Tomoni secrétaire général, ex-secrétaire général a comme ministre ya budget Jean Baudouin Mayo. Kuna na président AI de PES Jean-Marc Abound bako salobe ba message à mabe na kata ba Twitter na bango. Donc ba to koyeba te qui conduit qui. Donc kashango ya bango ezaka ya ba futilité to ezaka mema mokonza mboka zonga su na 2023. Omoni likambo mboka oyo eza likambo ya conviction pe conscience. Omoni tana lobaka etant lobaki ete mboka oyo eza mboka oyo bakoki ko diriger yango na ba alliance te bako diriger yango toza na constitution esala yango mais likambo etali cash na UDPS le croit tozali bana mboka tebike na kati ya ndako ezalaka toujours na moi ba mes attentes mike kasi na ebi ete bakotika to trouver solution pamba ete Félix Antoine Tshisekedi azali mwana mboka Vital Kamerhe azali mwana mboka na ebi ke alliance wana pardon ni plateforme wana cash la plateforme électorale na ebi ke bakobunda pe comme plateforme moko politique pe bako trouver solution ya malamu kasi na message na kopesa bango ete batala liboso intérêt ya mboka pamba ete soki bazali kuna lelo et que président Félix azali wana comme président public ezali po population alingi yango et population pesi confiance yepe na part na yesoka bendaki mwana mboka Vital Kamerhe comme directeur de cabinet ezali poni nini pour appeler ça qui peut confiance va travailler yango to lobi ete ba trouver solution batala liboso intérêt ya population ba longola ba futilité ba longola ba clivage politique ba longola biloko ko rendre bango un peu terre à terre ba longola ba egolonde bango peu bassesse notoire ba longola yango ba zwa intérêt ya mboka ba tia liboso de telle manière que pour que UDPS ezali parti à lelote UDPS ezali parti bundi pour la démocratie pe parti bundi peut-être msamboka et pour na binde ko kamende ko mera uti kuna na PPRD ayebi système de gestion ba PPRD ozomona alors cohésion ba sala wana entre Vital Kamerhe na président national na président de la République ezali pumba ete yé kuna uti na opposition ya makasi pasali vina yemo na opposition à combattre la dictature le président Antoine Félix Tshisekedi Mulumba à combattre la dictature et puis Vital Kamerhe a utakabe kuna na PPRD ayebi système de fonctionnement na bango nyonso ndenge fonctionnaka le fait bandima qui va travailler ensemble na moniete na koloba na bango ete ba travailler pour l'intérêt ya mboka pamba ete division wana yango sala FCC kota na kati a profiter mo mebele pamba ete projet FCC zali pour na bango zali ete ba kokisa objectif na bango c'est balkaniser le Congo yo mon guerre est on aussi la pour être projet zali ya ko balkaniser Congo ya ko kabola Congo alors projet wana ceux qui le lobby so ba congolais to yokanité to miti ensemble to fandi sika mon côté yango mon FCC ko mon porte d'entrée azokota pamba ete biso ka diviser bana mboka ayebi ete ya kokota pe a ko installer maramna ya mabe pe a ko balkaniser Congo projet yango wana même guerre est soko silate projet zali ko balkaniser Congo bazwa mabele wana est et comme na ngambo msusu boyebi wana kasi na sengi unité na sengi cohésion na sengi bana mboka bafanda bayokana bamba te pona lokumu ya mboka pona intérêt ya mboka tokomla biso ko chiter mwana mboka tuna motuna pe mwa moko tomoni baila muka Mon mboka Adolphe Muzito a lobby été to déclenché kaka guerre na Rwanda pour être kimi kota na est yo monyango ndenge ninga atali na moni ba appel ba lobby na ngebe Margot ko déclenché guerre na Rwanda mon mboka Adolphe Muzito aza aibi ko ça la cocktail molotov voir ko bombarder Rwanda to ndenge ni to so comprendre soulèvement populaire to ndenge ni on ne comprend pas vraiment na terme oya lobaki oyebi ndeko Margot bae politique na biso bae barama mususu que non. Quand tu fais la politique, c'est pour enseigner les gens parfois. Politique, il y a un angaï, Adolphe Muzito, on a respecté Kamingi. On a respecté na pesa gaye pamba itaza pamba ya oyo ba pesa biso exemple mingi na kata politique. Baza quand même pamba ya oyo ba sali politique avant biso pe mama kantina bango mingi to yiba pe mingi po to comme ba politicien pe lelo. Omoni na Congo a wana este batu bakufa ebele. C'est pas moins de 8 millions de morts bakoufa na est wana. Ozomona. Pamba ete démarche oyo mokonza mboka ko sala son excellence Félix Antoine Tshisekedi ezali démarche mo diplomatique. Guerre. Makamuni sila kaka na guerre te. Wana ezali politique mo ancestral politique mo ancienne. Mambo sila kaka na guerre te. Mambo mo sila partir ba négociation et que ba respect à texte. Ozomprendre to zali na
Organisation nationale des Nations Unies ali, tous en organisation internationale, OIEBT, ceux qui ont salami, boébinde, qui étaient les manières aussi ça, marambouane belé. Mais pour la guerre, la guerre coûte 1 million par jour. 1 million. Ce qu'on a bon autour de la guerre était. Alors, l'État congolais a une étape qu'on se reconstruire. L'État congolais est au Tongamananu. Pas te zui maramboué belé na este wana. To kufisi ba te belé. Ba maman ba qui violé ba te belé. Alors tout le monde sous guerre na mboka. Ce qui ba Rwandais ba kokende pamba ete na ba démarche diplomatique oyo sur le silence en tant que ça là ba ete ba kotika mboka pe ba kokende. Pe mboka to récupérer ezonga na bongo na biso moko. Nyoso zali pona nini zaki bato ba sala kete ba Rwandais ba ya ba fanda na mboka ba sala ni bosa na ese wana eza FCC mtateke loko wana. Quand le roi sur l'excellence vient ton Tshisekedi asima boko mais to yebiete marno c'est que liboso. Kasi pona bitumba guerre na ebite guerre na lobelaki. Mais oh, ceux qui font bitumba guerre, en tout cas, pas Joana, ils ont ce qu'on soutient. Pamba été, ceux qui aussi s'habitent, ceux qui aussi se benga na bateau, aussi sa guerre à est, et qu'aussi là, na makasi, il y a force à ramener na biso, pe na ba relation diplomatique, pe na ba démarche diplomatique, to aussi sa yango. Mais pour la guerre, to kufi mingi maman. Wana na éviter ceux qui mbongo ni azanango parce que dans la guerre il faut le budget, il faut un budget. Pour faire la guerre il faut un budget. Pour faire la guerre, il faut avoir des armes. Pour ça, la guerre, alors 1 million, pour lancer la guerre, guerre à Pamba, ça dépend 1 million par jour pour les penser. Alors, cette guerre, nous a combien d'années? Tu as coupé mingi, tu as poussé avec Samboka, tu as dit qu'il y a la sagesse, il y a Samboka, et puis la population, et puis la démarche diplomatique, guerre à Est aussi là, paix. Congo et Kozonga la normale. Merci beaucoup. Congo Kozonga la normale, moi, question Sony, peut-être si vraiment, tu moni première dame honoraire. Ayambi ba comédien pesi bango 420 000 $. Hein? 500 $, 600 personnes. Atayo moko. 500 $ par personne, 600 personnes. Bango ba biete 2023 ba kozonga. Bo mata bo kita 2023 za ya bango. Bino ba yo opposition boko banga te 2023 ba FCC bazonga lisusu. Ndeko Margot, tozolo bango butumo itongo pourquoi? Soki ndeko Kabila kanisaki ete adefisaki Tshisekedi kiti wana ya bokonzi pona 2023 zonga akozonga ka mokonzi te o na mboka oyo wana ezali ndoto ababa toza soute na 2023 toyebi ete zena bango ya kanini ata bakozongisa ete bazana mutu baza se préparer de telle manière po balongola mutu balongola président Antoine Félix Tshisekedi batia moto mosusu kasi ezala ye Kabila ezala moto na ye ezala badepte na ye moto moko akozonga na pouvoir soute pamba ete 18 ans oh bah sali oh bah montre que le passi pamba ete na 5 ba ko mo ate ba soda ba sepeli quand même. C'est 18 ans, bataille à Kanchachi. Kabila tongini na Kanchachi wana. Mais excellence Antoine Tshisekedi. Atongini, atongeli bango école, atongeli bango hôpital. Pe apesi bango ba ration na bonne année bazu balei. Pe alobi ete ako matisa salaire ba soda. Pe atie ba soda à l'aise. Est-ce que ça qui a 18 ans, il y a kozonga nini? Est-ce la population, est-ce la ba soda, est-ce la bana, est-ce la ba maman, est-ce la nani balobi ete niet ndeko Kabila to yete to moto alinga tia zong sa comme FCC ba kozonga susute wana niet population boyi. To zaina yo awa ete Kabila akozonga te na mboka oyo bamba te Kabila zongi akoma président à vie et puis peuple ça comme on a passé makasi et on a lobby na population baza awa la kata mboka pe libanda bakolinga te pe moto moka lingi te alobi ete niet Kabila ozonga président mboka oyo te merci ouais ezali ndoto ababa akobanga yango te population ta pesa pouvoir a pouvoir te na mutu c'était même Kabila a pouvoir en tête. Merci beaucoup la nation Congo France comme na suka maloba suka bandeko balani maloba suka te mais moi synthèse monke na bayo balandi na kata Congo France bandeko nangai toyeba ete Congo eza ya biso toza na mboka mosusu te mboka obe Congo soki tosangani elongo eza pona développement ya Congo toza na posa Congo émerger bomoni bandeko na psa beni bakufi mingi bandeko est bakufi mingi pona nini ete ezana bateau ba dongolo miso o balingi kotika Congo calmete projet bango ezali ya ko balkaniser Congo yango na sengi na lobiete soki pona bolingo mboka esengi na ba congolais so ba fand ensemble pona bolingo mboka to sengi ete to yokana to fand ensemble poto bengana l'état moyini o azana posa toujours kotika Congo te o na posa Congo toujours na bitumba po bango ba profiter ba ça projet na bango ya ko balkaniser Congo yango to lobiete
mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi, mwana mboka Martin Fayulu, mwana mboka Jean-Pierre Bemba, mwana mboka Moïse Katumbi, mwana mboka Franck Diongo, mwana mboka Matungulu, mwana mboka nani opposant na biso ya papa na biso ba Pierre Lumbi, bango nyonso bazali bana mboka, tozali biso se lisanga pamba ete l'état moyini akolinga diviser biso pona nini po a récupérer mabeye na biso, bango moni ete Kabila ko salaka butu moyina bato na ye ba réunion kilikili pona ko sala nini pona kolinga ete bazonga na pouvoir poser na nini po ba déstabiliser toujours Congo po ete balkanisation salama l'état moyini to ba étranger oyebi wana bazonga la pouvoir bazonga la mabeye na biso katolobi ete toza biso sur les sanga toyokana tokangama de telle manière po Congo ezala makasi be Congo ezala toujours très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nasa Congo France on ezala qui mwana mboka otosola ki na elelo. Merci vraiment mon patron Didi Pumba. Merci à Christian Touré Kenzo. Merci à Axel To, à les jeunes millionnaires. Pourquoi pas à Bol sur le Kassayan, Gisèle Tati Mère double, monter ma France, Jiclo Inar couple Kanyaka, Papi Maïbenanga, Papi Batia de Bonhomme Lisanga, Michonoka, Maman Bibi Chonoka, Impression que l'on dombassi, Mambo Tebele, Paya Roger Luma, mon bien présent Félix Tshisekedi Nakati à France, n'a pas simbotan tonton de caractère David Olito. Binonio Sobo Lingaranga, bonne année, meilleur vœu, bonne année na Bino, à 2020 on a Kimia donc on va dire qu'on a biso dans Arabie Saoudite na ba province toza de cœur na bino ngala mto kutani balasima ciao. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo Pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture Yasika Kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com.
site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com